Bonne paposi. Bonne journaliste. Par rapport à Badi, à gouverneur, à Kassai, ou à Outikoloba, par rapport à Oitaï Maponani. Nous avons vu que Koloba était que vous avez des poils à Moukapi à SID, à l'objet à Wopon à Bokendi, à moi, à Mouka Martin Fayoul, la Kassai, à l'objet à Wopon à Wopekisa, à candidat sur au Baza Pende Président. Merci de journaliste pour Namotuna Nayo concernant l'inconscient où il y a eu des baisses. Au moins, il y a eu des baisses. Trop d'inconscients. Trop d'inconscients. Néogabouya, néo journaliste. Mike Moukeba est dans la prison pour un nid. Car il y a Baluba. Pour un lobby, Bisso Baluba, ma caméra de les Amalamouté, est commis un tribal. Or, il y a Zamoluba. Le lois à la Boloko, Néo Moukeba, Aïbaki Moissa Moutouté, Aïbaki Loa Moutouté, il est en prison à cause de ma canisio. Père Maluba. Le long gouverneur Boyel, le journaliste pour poser la question, gouverneur Biloko à lobby. Est-ce que vous êtes un gouverneur à solo? Moutou est un gouverneur, n'est-ce pas tout ça, moi, les journalistes, est un gouverneur Pambaté. Ma camarade est un gouverneur, n'a Félix. N'a pas militaire, n'a recruté, n'a pas Chikata. Tout le monde a une antenne. Oui, bah, tu es là, tu es pembé. Sodana arme, Azol va plus loup à Tokosakanaté. Mais Azana arme, l'État. Azana teni ya l'État congolais oyo ba maman na bango te ba sombeli bango mbongo ba contribuable congolais et comme teni ya biso ba luba un militaire bongo okoloba gouverneur ni. Nous allons dire ceci. Monsieur Félix Tshilombo oyoki ndeko na yo mashimuneno alobi que nengo journaliste olobi province ya Kasai eza ya Félix, province ya Kasai eza ya Baluba, mutu mususu aya abongo aya te. Eza bongo. Tokotuna Kasai eza na RDC, to Kasai eza na Rwanda. Soki Kasai eza na Rwanda. Soki Kasai eza na Rwanda, c'est que Martin Fayulu akoyate. C'est que Moïse Katumbi akoyate. C'est que les autres candidats akoyate na Kasai. Mais Soki Kasai est une province de la RDC, une province que les ancêtres nous ont léguée. Fayulu vient le 6. Fayulu a quitté ma colonie le 6. Toyoka, Kasayen, gouverneur, pour appeler la ordre. Congolais, nous avons plus de moyens. Le message du gouverneur, c'est qu'il appelle ordre de la population. Que ceux qui vont dire que les gens na Kasai, pour ça nini, pour bomaye, pour bétailler, pour bengana, tout aussi bon note. Le premier candidat qui vient au Kasai central s'appelle Martin Fayulu. Congolais, Toyoka, Libanga, Toyoka. Aussi me Fayulu na maboko. Voilà. Toyoka. Obengi bat Martin Fayulu akufa to ba betie ba gaz voilà biso pe to za basi ya batute c'est que to déclarer mutu na mutu azonga na province na bana mboka bana poto bana diaspora obo soutenir Félix Tshilombo yoka batu na bango langage soki ndeko azalaki ndeko aza na opposition mbela aza ozare lelo mais tellement azali na pouvoir mutu pe ya UDPS bon apesi message pe liboso bandeko na ye bakasaye ekoenquête nango Félix te ministre de l'Intérieur te ministre de la Justice te ekoenquête bango te mais biso ba peuple totikali lokola bino bolobi bongo soki bomeki na candidat moko ezala Moïse Katumbi ezala Muzitu ezala championani Matata Pone ezala Martin Fayulu ezala Mukwege wako touché na Kasai toko déclarer Congo mobimba mutu na mutu zonga na province na voilà Félix asala propagande na yekaka na Kasai Fayulu asala na bandundu Mukwege asala na province na ye
Moïse Katumbi asala na province na ye muta koma na province mususu wana ezali bino bato ya UDPS boyebisi biso bongo. Nous vous mettons en garde mes frères Kassaïens, mes sœurs, ne cédez pas na bato lolengo bazoyiba mbongo na kombo na bino na Kassaïen na Mutabandu na Bangala tala tozosala boy na ki tribalisme na bango na se ki tribalisme na bango bazoyiba biso mbongo. Famille ya Chilombo lelo baza awa te, famille ya Samalukonde baza awa te, famille ya Bemba lelo baza awa te, mais bazokosa yo soki omoni candidat kuna soki aza moluba te akoma te. Mais biso tolobi province ya Kasai eza province ya baluba te, eza province ya bakongolais nyonso. Mais lokola bino bolobi ke mutu aya te, tozota la réaction na bino soki bomeki c'est que Kasai bima na bandundu, bima na Équateur, bima na Bakongo. Papa journaliste. Message ni ko pesa na tawa lilo pour la. Oui, message na ina pesa nano ya bandeko na biso bakasaye. O bazwi Congo lokola ferme na bango ya tata na bango Tshisekedi. Etienne atikelaki bango. Ok, e bakezwa indépendance Etienne Tshisekedi azalaki kutute. Kalonja azalaki na ye lokola infiltré kaka. Mais o basalaki musala bayebani. Mais bango baye kozwa Congo lokola ferme ya Tshisekedi Etienne atikelaki bango. Basala makambo nde balingi Marthe 80 ans candidate. Donc mwana président ye président ya assemblée po bazo viser yango wana. Donc mboka na bango. Mais tolobi na gouverneur. Toyebi ba conflit mususu entre Kabila na Moïse ezalaki Moïse aza gouverneur. Aloba ke po kende Lubumbashi faut zala na passeport. Tandis que biso toza na kati ya Congo. Ndenge nini ndeko mususu ya province mususu ake na province mususu aza na passeport. C'est kune komi pays mususu. Ba conflit bandaki wana. Mais tomoni oyo ya Kasai central. Aye koloba Kasai eza pona Chilombo. Eza pona candidat musute. Biso tondimi. Mais tolobi Martin Fayulu akokende nanko. Toyo kabazwa libanga nde babambaki ndeko na bango Delice Sang. Babamba Fayulu. Lokola ye moko deklaraki ke nazomona soki ba élection ekozala malamu te, guerre civile ekobanda ekozala. Guerre civile ekobanda mokolo yango wana. Baluba o bapanzani bakimi nzala epa na bango bakoti na baprovince na biso ti na bavillage natal na biso mokolo yango wana tokoyeba tokotumba bango lokola barwandais. Kongo eza ya baluba te, eza ya mutu moko te. Fayulu akokende biso to wana kanda na bango tozo souffrir, bango baza bien. Chilombo azoke sepele na ye komela ba champagne na ba soda. Banda kalolakaki bango $450 kopesi bango te. Oyoki déclaration ya John Numbi osangisi bango olo bango gouvernement azo préparer enveloppe pour na bino. Ya liboso apesa bango te pour nini. Policier nani wasomba ketu ya lakaki ke bokozala na ba voiture, bokozala na ba salaire bien, bokozala na bandako. Mutu moko te. Tolobi na Grand Kasai basalo bakolinga. Mais biso tokozela tokotala banani baza ebele na ba mboka baninga na ba province baninga. Soki bango bato baza batondi na ba province na biso, soki biso bato tondi pa na bango nde mukolo ngo wana nde tokoyeba. Je vois par rapport ya le gouverneur ya Kasai. En tout cas, na sepeli na question oyo outi ko poser pour na gouverneur, za gouverneur te. Eza Félix ye moko. Bolanda ka Félix tango akina na Kasai, a bengisa population ya Kasai ya koloba na bango ke biso bamindele soi-disant baloba bakasai bango ko zwa pouvoir te. Lelo biso bakasai to zwa pouvoir. Est-ce que bino boko separato céder yango na pété? En tout cas, bino bandeko nanga tozala ferme pouvoir eza ya biso tokotika yango epai mususu te. Dede Félix aye koloba boye biso bakasaye ndenge toza boye bafingi biso mingi. Cette fois-ci nakobanga eloko te, nakosala nyonso oyo nalingi. Prevane tomonaki kebe okende awa akufaki
na maloba ya Félix preuve ane tomoni bato ebele bakangami baza na prison bajournaliste bakangami bajean-marc bakangami nyonso wana eza Félix moto alobi yango eza gouverneur te gouverneur aza pio ya date oyo bazotindika moto atindiki abimisa maloba wana Félix mais tozwi bonne note biso bacongolais anemona biso bato ya bandundu po toloba na mot tribal oyo bango balingi topronosa yango na minoko na biso bato ya bandundu soki totali na baprovince ya bato toza ebele te bandundu toza bafeneya te tolonaka pondu tolonaka fufu tolonaka masangu pilipili nyonso eutaka na bandundu tozalaka bapeuple nomadi te na kokende na bamboka ya bato koluka kolia koluka kolata koluka kozwa totangaka bien toliaka bien tobatelaka mpe province na biso bien mais babosana te ke bango baza bapeuple nomade bato ya Kasai baza même na bavillage nantal même na bafrontière ndenge baza wana babosana te ke non guerre tribal oyo bango balobaki ebimi na minoko na bango kaka te ebimi mpe lelo te donc toza sire biso nde toza boye neti nga autaki kokanga nga na 2021 atana nga tinanga na prison 10 ans de prison nayiba te na viola te nabuka eloko na mutu te na déclaration kaka ya maloba oyo nga nazalaki na prison nasalaki prison mpona kodeklare démocratie mais ye na tata na ye abomisa bato na mboka oyo Mobutu aya alongola bokabwanya alobi Kongo tata moko mama moko libota moko lisanga moko mais ye azwi pouvoir oyo Kabila pese na kingakati tala mboka ndenge ekomi nana yeba keno oyo aza muluba oyo aza boye baluba bafutela même na bandako ya bato abandundu ebele tina elo baza balocataire apake na gouvernement ya chile gelu oyo baye kopesa bango na nini kuna na mangengenge bakomi kozwaka bamapangu oyo bakomi kobetela tolo lelo toza sir Fayulu azokende le 6 kokita ya Fayulu baboma ye même bato oyo bakozala na délégation ya Fayulu ata moko asala nini akufa nde bokoyeba Congo mabele kosala nini. Merci beaucoup. Message par rapport à message au gouverneur à l'ONU. Merci beaucoup, papa journaliste. Il y a liboso on rappelé na peuple congolais nyonso boye bagé. Mais c'est Chilombo akendaka na Tchad, akendaka ko répondre maman Marie. Akendaka ko répondre maman Marie alobanga o bakamati ba utiliser kamwa mama wana avec manque de respect à maman Marie et peu manque de respect à maman oye moko abotié. Akenda ko répondre na maman Marie que ba utiliser bongo siko lelo yo ayebisa biso gouverneur wana ye mukaza ko utiliser ye ya ko loba makamba boy ye moko Félix Tshisekedi Tshilombo aloba makamba tribalisme siko na minute makambu journaliste wa nani gouverneur wana alobi ezali tribalisme to ezali eloko nini mais c'est Tshilombo apesa biso réponse na yango tozali kopesa message na peuple congolais nyonso aza na kati ya Grand Kasai toyebi ke bacongolais ya conscient bazali olanda gouvernement ya basanguinaire oyo te toyebi ke bapeuple oyo bayebi ntina ya bato bazali na kati ya Kasai bongo le grand président Martin Fayulu Madidi le président Eli akokita message ya gouverneur oyo ezala confondi boyebisa ke tolingi Tshilombo te lelo na kati ya Grand Kasai ekola masango ekomi combien ekola kopa fufu ekomi combien bouquet ya masango ekomi combien carburant ekomi combien sac ya ciment ekomi combien oyo bokoyoka maloba ya gouverneur oyo elingi koloba ke aéchoué bolanda maloba na bango te boyamba le président Eli Martin Fayulu Madidi na kimia eloko moko ezala te na yango ya mibale na lingi kolobela lisusu makambo oyo journaliste bouti kolobela ya diplôme soki ya kombo ya Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo aza mal entouré botala mutu oyo aza na plus de 1000 et quelques conseillers batika vraiment eloko ya boyeleka eza soni makasi elingi koloba peke na ye moko kolokombo aza pe na bwani ya makasi te aza pe na mayele ya makasi te ya kolekisa
niveau oyo eleka vraiment na miso ya bato nyonso bamonake bino nyonso nde bozana boza vraiment bamiyibi boyebi te nini oyo bino bozali kosala na kati ya ekolo Congo. Eza soni yango wana ya mokusi ali kolobake bana ya Kasai boyamba le président Eli Martin Fayulu Madidi na kimia bolanda maloba ya gouverneur oyo te azali moyibi sanguinaire ayei wana mpona kobongisa Congo te aye wana te mpona kobongisa Kasai te kasi aye po asoutenir buzoba ya Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo. Merci. Merci journaliste na question tuningai. On a évité bandeko na biso baluba na président bango Tshilombo. Ceux qui baza batu, ceux qui baza banyama na yebite. Je ne comprends pas les tribus Luba. Le Congo, ce n'est pas la République du Kasaï. Le Congo, c'est un pays, République démocratique du Congo. Mais c'est le gouverneur de la province de Kasaï central, Zonga Moutou, Zala Nyamate. Vu que tu as des bandes sur la carte Congo, on a Facebook. Zonga Moutou, Zala Nyamate. Ce qu'on a intoxiqué et pas Tshilombo, Azoko Sayo. Azoko Sayo, soi-disant gouverneur Kasaï. Est-ce que tu as classé? Vraiment, est-ce que tu as? Et ça va faire à Tshilombo, le continent Belgique. Aïe, on peut savoir penser que politique va y avoir et là, on va y avoir moi, je m'en bats le cola, mais le cola, je fais la carte à Moutouka, à quel point on va dire Nega Bino Baluba, pour la République démocratique du Congo. Est-ce que le Congo est comme Baluba? Un politicien congolais est capable de retourner partout pour sa ligne. Mais il y a Bino, il y a Baluba, vous avez depuis Nzamba Sala Bino, pour aller côté la limite. J'ai depuis que les autres Kabola, est-ce que Bino Bakoka? Bino Bakoka? Le gouverneur Kasai central, on a Moutou, on a les Moutou. Est-ce qu'un gouverneur attaque un autorité locale? Je dis qui dirige le gouverneur? Est-ce que Balanga sec? Est-ce que Moutou est ça? Est-ce que Moutou est ça, le gouverneur? Le président Eli, il sera au Kasai d'ici lundi le 6, après une semaine. Bobo Maé, Azoya, Bobo Mafayulu na Kasai. Dani Mabilo Tote, on a la carte à vie, la carte à Boko. Ce qui est la politique, na Bilo, il y a un soba. La politique, il y a un soba. Mon connaît, tu vas la soba. On est inconscient. On peut y aller parmi un président inconscient. Quelqu'un qui n'a pas de niveau. Kabila a pouvoir nommer Jérém Moka. On peut Jérém Moka. Quelle est la division? Quelle est la comprendre Congo? Elle dit que on comprend Congo. Président, il est en train de décider. Bon, je vais faire un truc. Oui, Baluba. Wana boko yeba ndemo mokokeleza. Je limite là mais journaliste ya makambo tozoyoka bazoba ya bandeko na biso bazosala. Bandeko na biso oyeba bakasai ndenge boza wana boza bakongolais. O raisonner lisusu eloko moko na Kabila azalaki na pouvoir. Akanga bino ba carrière à diamant jusqu'à présent efungwama na noté. Bandeko ya kwangu bayamba bino bandeko kwilu bayamba bino botelengani oketeka mai na kati ya ville ya Kikwit. Okoko raisonner ta eloko wana te. Lelo obino eloko bozoloba wana biso Martin Fayulu kokoma. Bokita bomata Martin Fayulu kokoma. Soki pouvoir o ezalaki ya bino. Tant bakangi bino ba carrière, tant bozu pouvoir ba carrière ane lignezonga. Mais lelo bokoma kotelenga na kati ya Kinshasa awa. Tokoma komona bino ba biloko bozo kesala o ezanga tina mais bato bozalaki na valeur. Omoni pouvoir ndenge kitisi bino na kitisi bino dignité. Boza bazoba na yo gouverneur na bango bato basopesaka yo message wana. Bokoma soki bokomi ete nya tozozela bino. Ngai pe nazotinda mwa message ya monsieur gouverneur wana soki ya Chikapa soki ya wapi nazoyeba ete soki ya Kananga biso tolobi boy bino lokolo bobandi koluka oyo bozoluka biso pe toza déjà prêt esika biso tobanda koluka nde yango wana po ezala guerre tribale puisque bino moko bosi annoncer yango c'est-à-dire bino bolobi président mosusu te ya opposition aya kuna biso mpe tolobi boye Martin Fayulu azoya bino botouche ye
comme ça biso pe to toucher to ko bandana na po ya luanga na bino wana to ko buka yango to buki yango sima to koteli bino na mboka o bino bokota sima to ye d'ailleurs to ko yate to ko bandana capital donc mboka nde fende ko banda kaka jour wana o bino boko toucher Martin Fayulu ça dit biso to za ya ko préparer to za déjà ya ko préparer le kola lobi yango gouverneur lobi yango et puis nazo regretter so que ça là que c'est vrai so que ça là que c'est vrai justice ezali gouverneur wana fo bakangaye fo déjà bakangaye mais le kola bazo kangaye te justice ekoma ya Chilombo biso pe to luki sikonde guerre tribale biso to zo préparer déjà bosala yango comme ça biso pe to koyeba oli mboka oyo eza mboka ya Chilombo te mboka oyo eza mboka ya bakasaye te toza bakongolais biso toza bakongolais oyo ozo préparer ke baopoza mosusu na Kasai bakota te bango mpe bakota na baprovince ya bato te soki bango bazolinga ekuye baprovince ya bato wana to tokolwa guerre civile oyo Kisekedi alobaki na Belgique kuwa papa Kisekedi alakisaki biso boye te alakisa biso tata moko mama moko sikoyo mwana abaloko baluka ke Kasai eza province na ye opposa mosusu akende kuna te alwa guerre civile te soki bango bazolunga guerre civile toza prêt toza bakongolais epe asali biso eloko te